www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. Voilà, mbote na bino nyonso bozolo nanga sur Africa Fast TV. Restez toujours connectés et puis abonnez-vous massivement. Ndena loba toujours tozana frère José Nzita to solo là, ma solo ya musique et puis na bakati msuto solo ka awa. Frère José Nzita bonne. Oui, bien, Nzamba salinga grâce tout la moki. Oui, c'est important. Journée à Pesibiso Ango, tout comme ça y est. Et le koyobo ça n'a pas pena Angola ko bisa Nzamba ta merci na tongo. Oyebi pongi ezali wa. A toza na ba millions soko lali obo ça na ba compte wana. A toza na mwasi ya pembe to ya mundu soko lali oyeba te kaza pembe na yo. C'est vraiment la mort. Mais na tongo soki au jeu conscience au labo que bien aimé. Pour nous koloba Nzamba merci te. De bala Nzamba ka merci ka. Écoutons l'oni. Voilà na yebi Nzamba merci. Pe saluer bandeko nyonso ba la biso na internet na chaîne na biso Nzamba pambo. Voilà. Frère José Nzita, album kotika ngati au travail ngo l'énergie ni. Premier album là. Non, ezaka énergie ya bandelite, énergie ya koluka Nzambe, énergie ya kosalela Nzambe, énergie ya impulsion wana ezalaka. Et puis eloko na no sala te sikoyo sali yango. Voilà, donc Nzamba pesa mo ba capacité mo ya kobimela. Ouais. Voilà, avant to ta vraiment na base ya kotika ngaite, frère José Nzita banda wapi? Bon, on a joué mingi na église, nga papa na ki pasteur, nga na église, emba na chorale et tout. Et après na ko pengwa na côté na église mo na orchestre ba pagano. Église et orchestre bapagano. Église orchestre bapagano. Là kangoni na matete. On peut yemba wana de 92, 92 ti na fin 2092, début 2093, de na yako la converti. Voilà. Si de na yako la maman Nzambe et puis to démarrer ti lelo. Nani inspira yo pour que bando yemba na style yembela? Non mais nga style na bako linga reggae mingi transaki mwana muke. Pour grand frère la ngazaki na musique on a musique reggae, musique zulu, na ko linga ba Alpha Blondy mingi, ma Peter Tosh, ba Grand, na ko linga Rebecca Malope mingi, na ko linga ba Black Mambazo ya zulu mingi, donc na ko linga style on a trop. OK. Et ça là ndeni transition pour memango na kibonzambe. Non mais musique ezaka style ezala ngorien, style lo bagelo ko style et ça la repérer. Et loko ça la grand et loko la kata Nzambe ezali message les fonds. Style les forme. Abeti musique forme ni, abeti ngo rumba. La forme. Ya rumba mo ka ko na madilo abetaka, e rumba mo ka na papa wemba ko beta. Rumba eza rumba. Reggae yango mo ka ko Peter Tosha ko beta, yango mo ka la Kiduba ko beta, eza reggae. Mais soko talibango balobaka nini likola ba reggae wana. Nous sommes aux téléméla apartheid, nous sommes aux téléméla passia africain. Voilà. Mais nous sommes une église, nous sommes na comme tia musique oyo. Ils ont savoir que tika musique mama sumu. Yaka ipana Yesu, na comme ma bateau kokumisa Nzambe. Na comme ko tombola Nzambe na nzela musique. Voilà. Donc musique ezaloka ka plateau. Plateau bacheli biloko. Biloko nde message oyo memi. Voilà. Au beti album wana siko succès. Weba ko gérer succès na oneni. Non mais ko gérer succès faut za Nzambe. D'abord pour banda faut za Nzambe. Ba banda musique Nzambe yo moko teka o rêver ka la muki non. Il faut tala papa mama Nzambe ozo mono yo. Eza makamula biso te za mama Nzambe. Ko sala kango yo moko te. Eza kama be makase ko boma yo. Mama Nzambe soko koti yo moko ko sala ngo o se retrouver aux ala libulu. Faut nkolo mema yo, faut Saint-Esprit apeso boyebi. Boyebi d'abord ya maloba Nzambe parce que tant que toloba maloba Nzambe wana, il faut malobo ozoloba. Oyeba et ça nzoto kat na yo. D'abord cette parole doit être vie en toi. Et tu se comprends. Comment yo ko beta lisolo ya loko bapesi kisi ateka. Yo bapesi kisi oteka. So kisi yango oyebi ba bien fondé nango te oteka onde.
pour moto soka nga somba otono basala kisi ondeni voilà marketing ya kisi wana yo foye bango po emema client sala nini et tia client somba ndenge moko na nzambe Yesu balokotaka na balabala te po yemba Yesu bien faut dans le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, la Bible dit c'est lui qui sonde la profondeur de Dieu. Motako memelo makambo makasi po lo bapona Yesu. Eza molimo santo. Molimo santo ndako fungola yo cerveau aux la révéler sur la personne aux auteurs. Tango zo pe sur révélation, tango siko bando yembango révélation na yo wana ndeko sala kesi mamite mabato pe yo zui succès. Et tout ça se comprend. Eza ndengwana ndeko. Mangamwanzamba sala ngoto vandika boyo moko non. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des frères Oyoyo Bayemba rappé, Boyebi déjà qui Wazane na Bonzambete, inspiration Zoyemba, Oyemba ne qui Biembe la monnaie. Non, mais na Kolobango na TVT. Et on a bon comment? Et là on a bango qui la raté, pe botarambo maté. Ça veut dire Yembi au monde appelle pourquoi mon peuple sina. Encore Yemba joue succès mais ami balé mon yesouté. T'es ça comprendre. Ayembi ali bosso joue succès. Ameki ami balé boye et simbi souté. Et ça lui paye le côté et puis ça t'en peut pas mal monter dans dire. On comprend que non azaki opportuniste. Akuta na na grâce ya mbala moko mais aza appelé na yangote. Mais aza appelé na ko yembi la nzambe. Jamais inspiration eko kim. Nyon so ko sala moi so ko betika boy simbi. Nyon so ko tia na Marseille fo simba ba. C'est ça. Voilà, merci na Philippe Abibou na sima caméra bambote na kokoni au mwaka de Kimbanseke mon père Papi Gento le la vie depuis Paris bambote na bien tout. Archipap Chimei ba bon retour na pays awa na Congo. Voilà, tant au salut orchestre. Bo recruter ka ba chrétien bato ba sambela ndenge to loba na cité. Pourquoi? Parce que moto asambela raté wa ibinzambe te eza difficile au memisa nzambe ya munene wana. Soki ayebite e bomaye. Ya lokwa na tuka kisti. On peut ça mutu dosage oyo ko pesa faut ba pesa instruction non voilà c'est comme mutu pakano azana instruction à dosage te so on peut essayer melakisi ako melakisi esa ko mela un comprimé matin un comprimé midi un comprimé soir il y a meli 3 comprimés matin a comme akunda poko te akufi déjà c'est maloba nzambe po lobango il faut yeba il faut kolonde amemayo il faut que l'on appelle ça. Ce que ngala ko zomupaka no ayebi nzambe te aya ko yema makambo ya nzambe si ya ko ko maïti parce que d'abord azo sale la ngote si ko yo azo sale la ngote mais ozo loba tu vois les contraste makasi il faut mwana ya ndako ya mona ki nzambe tango azo pesa Rebecca Jacob Mwasi atinda kibeke lukola Jacob Mwasi na libu Isaac Mwasi na libulu ya Jacob libulu ya Jacob wana ndeska kokuta na Mwasi oyo Isaac akobala na ete sozo comprendre donc Mwasi obiso to kobala to mobali okobala il faut azala libulu ya Jacob il faut azala ayebi nzambe po bino mibale bokanisa ndenge moko po soki okebala Mwasi ya Philistin okufa lokwa Samson voilà répétez pour y servir intérêt en beaucoup na ye alors le yo améliation masanga kati osuki na yo balamoko ma force pe ici voilà d'où soki azalaki Philistin te Dalila Samson ngazala la bomo mais le quoi azaki Philistin et que copé beta na ba Philistin ba boma Samson nde ba tie Yesu ko diabo kata isuki luka makasi na ye wana ezalaka wapi mutu nyonso abalaka mwasi azali banda Yesu to mobala azali banda Yesu abala liwa soki mwasi mobali wana se convertir te ozala liwa na ndako et liwa est permanent voilà donc faut mon appel que no weba pe ona obala za ya ngai pena que no za ya oui ya oui makako akobala lion te soki lion abali makako ba obala nini makako musani ko sauter lion soka monika ko kanga faut makako bala makako faut lion abala lion style wana ozaka obetara wana na ba serumu bo frère José Nzito yaki ba moto ba concert so beta na fikina wa mais ozaka ba bongo ti le soit bon na ko lida ebité po yo mona nga na ba église na betara te pe ba concert nanga nano ya te mais na ko sepela 30 ans na participer 30 ans nanga na ofeta wa na ofeta 30 ans de carrière bon mona José Nzito ya José Nzita ka ndenge on a sota wa ka ndenge na bina ka ndenge moko oui non mais ça un sport OK il faut garder les autres sport il que musique na beta que ça musique ya sport faut na bando moi exercice ba ko ka mo mke ponanga moi etele
Pona ngai moi etelemi. Pona Congo moi etelemi. Lokola Josue bandeko atelemi saki moi. Titango bitumba na ngai ekosila. Wana nde moi na ngai ekotambola. Mystique. Voilà, donc il y a une confusion. Tout le monde a une confusion. Et ça, c'est un single tous les albums. Bon, single, mais toujours incorporé un album de la Résurrection. Pour l'album de la Résurrection, tu vas dire que tu vas Moussousou, soit un zala qui m'a l'amouté. Dès que tu as trouvé Misango, la confusion peut la carte. Wembi, Nyonso et Baby, et Tikalika Kalola, to bonga ma poto kindi. Ongo lobani na message. Non, mais et puis si yo, ce qu'on vend, mais là, yo moko vanda tala. Tala l'environnement. Dans l'église, dans l'environnement la politique, dans l'environnement la mabala, dans l'environnement la misala, dans l'environnement la bana, au bazoko la sukoyo, dans l'environnement la respect, ton impolitesse. Aujourd'hui, on a que nous sommes Mikolo, bana babanga suba papa te, à cause chiffler papa, et il y a un des Bibles lobaki. Les enfants n'auront plus de politesse aux parents. Aujourd'hui, par exemple, Mikolo coup de babanga bango soute. Tala ba domaine na mabala. Et comme le moisi a comme bala moisi. Mobile comme bala mobile. Et mabala comme il y a contrat. Ba tu pena mabala na ko ba signer contrat. To sala ga inane. So inane ko ki to kabwani. Comment c'est possible bino bolingani ndengwana bo sala contrat et après inane ko ki sentimentalité mais le la contrat les ndengwana et comme nyinyo. Ata ba soso ba sala bonté. Voilà. Aujourd'hui, dans le domaine politique, le côté ma casse, les gens s'entretuent, ils ont détourné comme un million. Par contre, on a détourné 41 millions. Il y a un bon monnaie. Il y a un mais c'est est-ce que tant que tu as qui calé, c'est ça qui est bon. Dans le niveau Kindumba comme ma casse na ndenge osakana te basi bazobanga lisute tata moto aza lisute leki ya moto aza lisute il suffit que c'est moi loko na ye bokei au moins mwana 12 ans pela tata moya 56 ans mais azana tata wana et puis azana tata wana kundima te ko mwana 12 ans mais a maîtriser tata wana bandeko mais iloko ezala kite hein lelo bilamba comme so ko tale mutala ke lamba na ndira neti mutakala mais biso zaki boyete bakoko na so bakoli boyete nyo so domaine so ya bilamba baby kota ce qu'on a domaine de l'église ndo mona sika le côté ba pasteur vandi me bandimi ba ki ba pasteur ba pede ba koba ba pasteur ya ba scro ba côté belé pasteur a prophétisé le kuta penza et puis mutambo lobi ka kosa ki na ya leki na TV et puis ba tu lobi au moins na ba toucher dadi na bisote. Est-ce que vous avez proche na ba pasteur message mo pesa ba wata na police tété na la côté ba pasteur té ka fona yemba kaka walinga bongo la mutema bongoli parce que déjà yo muto za tout droit o tengi misi bato na o te ndindi na minute ndenge za boye bible lobi o azo continuer osama be a continuer to comme la tango suka pena yango zo santé que pays moko etelemeli pays musu ta Rwanda pena bazomona pena ye Rwanda atelemeli ayena ye Nzambe na bomo azobanga pe lisusu te na communauté internationale alobela ke ngana koti da asini na yo koti Nzambe RDC a otelema lelo moni nde bandu baluka FARDC bazonga ko reprendre bamboka nyoso Rwanda panique voilà olobi susu ya suba poto clôturer na ba question ya confusion et Jacob Abima ki na Léa pour ezalaki butu ba obima nelamba ya mama wana sio te elo na ça moni confusion zani confusion za mulili o mona bien te ça veut dire ozota la caméra moto mona ngone marteau kasi confusion ngona ça eza caméra mais yo mona ngone marteau pour dire o mona bien te quand on ne voit pas bien on voit dans la confusion Zomon, pour Boutou ezani, Boutou ezali ba œuvre morte, ba œuvre babilo comme biloka misala mabi. Na Boutou esika confusion, ça veut dire Boutou okoza na Boutou ozo yebate oyo mwasi langate mwasi langate. Soka kangi misu aboko loba. Okola na mwana na Boutou coucher na ye. Ola limo simbika bomo a mwasi. Ozo tuna yo nani ya lo biloko.
et oko coucher na ye tant moi ezaki mwana ngai so mwana wana so mwana asali nko alobi na coucher la papa langa o tourner bo tourner mo habiter ngai te so mwana mais na moi c'est ma fille tu comprends et Jacob sala kerere wana ba memeli Léa ya yeko bala Rachel mais ba yeli Léa na butu mais le quoi ezaki butu na molili moya mona keza Léa ezate asia bimi na ya sisi na tonga tala bo salika mabe bo pesinga Léa na za ko luka Rachel ya na bikeba oko filer roba mama to libaya mama sa oyeba osimbi chemise okatika ya mwasi ya yo nzoka nde chemise na marenga na ba bepolette olati ya filer bien obimi na miso bato boy bata olati ya mama bon ozonga ndenge obanda mbango pozonga na ndako no changer ya confusion et continue en église bible le bien biso le Saint-Esprit c'est lui la lumière tout luka lumière ya Saint-Esprit quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'embourber dans la confusion molimo na nzambe akola kisaye keba o chemise vraiment keba o marteau parce que misu na yezo mona clair ya mo bible bien tout le bas soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que nous discernions. Le discernement viendra seulement quand quelqu'un est transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc les yeux spirituels, misu ya molimo wane fungwami nde okolongwa na confusion oyo tozana. Voilà. Frère José Nzita, comment la jeunesse lelo? Jeunesse lelo ozo monelango. Ozo juger en comment? Jeunesse za kokufa. Jeunesse vraiment na auto otali yango il faut to récupérer. Il faut tout récupérer. Nzambe kaka grâce. Pour eloko moko te. Kaka nzambe. Pour na otala ndenge impolitesse komi. Na otala ndenge kindumbe koti na jeunesse. Na otala ndenge muyibi mati. Na otala ndenge impolitesse ezui plein. Na otala ndenge bazo kata ba mama ngani. C'est tout bakuluna phénomène wana nzambe kaka nazo bondela nzambe siko ba papa ngo oyo biso sala confiance ba bondela bango wana bazo pengwa bango wana bazo koya bango wana bazo tikala bango nzambango bino mobozo relève ba yembiti toujours son a yembi confusion na yembi kwani yembi pona rappeler bato les messages à interpellation na interpeller couche nyonso ba c'est ba message wana bimisela rabino écrire la rabino pe ba deuxième phase bien sûr et créer un problème donc c'est de la TIPD il y a l'air à lingote ya tala ndena te lesbienne ye couple les akilele a lingana te voilà yango moni banzembo na biso ate côté internet pour zo ba vu mingi et ça la passe et a passe est-ce que vous bénéficiez de l'issue akili non on bénéficier na yo mo muki okozwa mais ba otalo ka ba vrai chrétien ba chrétien yo ba surtout ba païen yo baza ba ça il a vie à kindumba ba otalo ta ya lokwa net choqué reverser cop na bango voilà ce que pour la RDC tout le monde a papa autozala awa déjà qu'on a mis sur là déjà on est azali chef spirituel à l'église catholique azali président à Vatican aye kotala Congo gloire à Dieu pour la ngala mbaya merci na mona kelo na ojije kuna tenga za pe catholique te na obeteli soni masola ki na église catholique na za kite na kubeta lisoni likambo yebi na wote okendo lo batamso na lubango mabe pesa so pe to kanisa ozala na stade non so ba benga ngala kendo yemba na oboya te ngala ke yemba la ngai mais ba benga kinga te na okendenge ni voilà lelo ko tala Congo poto chiter nango ndenge Congo ezokende la vraiment frère José Nzita to moni bo sangana ka seremo bo sala ba prière pour na mboka est-ce que mon solution pesa maki sur le plan spirituel ou comment nzambe na biso asala kana a ça n'était pour na batamita mabe bazamita mabe non surtout la mouki le lobi que ça va tout se pela qui te ba mono le mais quoi la mouche quand même ça dit Dieu n'agit pas par rapport aux pensées des gens non yo ko kanisela na mabe mais yango penate na vivre selon Nzambe selon la volonté de Dieu ça dit to luka Nzambe so ko luki Nzambe va na Nzambe ko banga na hote Dieu sera ta sécurité et ton soutien surtout voilà alors to komi na suka moi liloba po bandeko balandi surtout ba remerciement liloba ezaka bandeko bo bongo la mitema tala ko bongo la mitema ya jeté na zo epsameni Jésus revient bientôt so zo longo we umeli bandaka la bientôt na bientôt mais so kufilelo kasi bientôt yango so sala accident yamba yesu te yebi yesu te si bientôt na yango na bien aimé ko sa jeune ma Nzambe te to luka Nzambe ya solo to za na Nzamba solo
kosa ba j'étais pasteur ozote ya mozala na moi likasa moko tia na munoko ba professionnel lokuta ya et faut ta ozo voiture ozo bandako c'est vrai bongo lolo ça a besoin de moteur repêchage kune ozala te voilà qu'on a repêché na deux cours te qu'on a sur au quotidien c'est au kelifil nzamba sungayo na message na opesa yo nyonso za ko beba soko ngozo nzembo ya confusion kota na télévision à José Nzita télévision officielle José Nzita TV officielle ozo nzembo ya confusion soki ya solo za mwana nzambe parce que nzembo ba otala ngaka bana nzambe ba onde ba osepela nango mais ba miyibe ba détourna mbongo mboka ba olinga ngote bandumba oyo basalaka kipede ba olinga ngote ba lesbienne ba olinga ngote mais nzoka ngala yembi te pona finga bino ngala yembi po bino bozala interpeller Yesu aoya bongola motema poko kufa na etawana eza passe makasi. Voilà dernier message dangai na pamboli batu nyonso bolandi biso nzambe ya lola apambola ndeko na ngai Zoé Matoko, merci beaucoup et na recommander bino bo s'abonner massivement à la chaîne Nabiso Africa Fast TV. Pour s'abonner à Africa Fast TV et beaucoup d'informations à Kitoko Boy. Je pense que cette émission est réveillée conscience à Motomoko. Bien aimé, cause la naote, Nzambe na likola loba, unazoya, aloba ngote. Aloba kala nzela to lobela boy. Bongama Yesu aso. Otika biso na mo confusion. Tokomina confusion, tobongama, wapi ba se kama yele, wapi ba ami de l'époux, bo pelisa mwinde ye, bombama, Zambe harmonio, yakuku, ekobima. Yakuku d'empoissa vidéo yanzambe vidéo yo filmaka kebio filmete nzamba filmaka bando bimeli buma mama filma yo tilelo vidéo yanzambe eleki ba vidéo news ti obuka ka kesha le tozo kocha loboko zo yiba vidéo ti okenda okushe bana bata ba 12 ans au mati ba hôtel vidéo yaya ke bana vidéo. Voilà, merci. Kebana vidéo. Restez toujours connectés, puis branchés à One Africa Fast TV. Et puis, vous pouvez s'abonner, vous pouvez consommer Nzembo ou la confusion. Na chaîne ya frère José Nzita, obetikaka José Nzita TV officiel. Au moins, na confusion zawana. En tout cas, toujours partager. On ezate que non pour na côté ya yonde. Ezate pour na rolukaso, ezate pour na côté ya bisonios. Merci na Philippe Abibou Azaki na sima caméra. Merci na bandeko nyonso Tadi R9 Leopard 243 Bambote Labino président Jackson Moya. C'était la Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse Mkonza Mibali tout ya monde na kotika tante. Tac. www.tolobelavie.com TOLOBELAVIE.com